eloko moko ekamusaka nga na communauté oti lelo na komprenaka te comment star lokola Fally Ipupa bato bazwaka ta na audace ya kokompare na vedette lokola Ferregola. Et likambo ekoma koswisanga mutu, j'arrive pas à comprendre elmo nalalaka te na lobaka mais magie nini oyo bekindoki nini oyo nga na monaka ah en tout cas tako mokili ngo tulobi o to banela mokili ou bien bon c'est vrai na communauté na biso bazo bebele ba mikolo na communauté congolaise et là on a suka na yo ko rimaka ngwana bazo bebele baza mikolo na ba communauté musu to monaka bana mikie mtu bazalaka bazoba et mikolo bazalaka mayele mais na communauté na biso c'est comme si mikolo bazoba ke bana mikie. Bon, génération wayo na moni tiza bana mikie baza moi trop mais ba génération va faire les mikolo baleki mingi c'est-à-dire mikolo ebele bazoba pour soko fani vraiment tellement va faire azo sala mais ba faire Ferregola lelo baza ba musicien bien ba vedette forcé c'est-à-dire moto moko azo forcé azalaka vedette mais na réalité ça est sur vedette te donc azaya moto fa fa na ba azutane ndenge ba jani bayali ba fa na bango succès sili tala na ebisaki bino Ferregola na ni sele yo ko le kana ba qualité bele bo sele yo ko sala ba scénario sele yo ko sala ba base tala ba base sele yo azo sala ozomona basele yo pe bazana ba biloko moka ndenge ba faire bazali baza ko luka ke batu ba iloba ke nga naza star omoni makambo sele yo asete na Afrique du Sud ake ko bimisa ta mutu na mona te star ake ko luka mutu moko boyo se bino moni boloba ke naza loko bomoni mutu ayebi nga na Afrique du Sud bana wenge en tout cas Fally ozana valo pesi bato problème de bongo na koloba mingi te na kochela bino video botala sele yo ndenge nini azokende elika moko ya suka oyo marka uzitala et pardon ya porte-parole ya Ferre oyo alongwa wana kombone sino akina na trésor congolo onenga akina na politique akenda bien mais tala lelo makambo apesi Ferre ka conseil tala lelo ndenge bagolo bazoko sasaye pona nini communauté wana ndenge na lobani donc bino moko bo comprendre o comprendre na tel tigre bino bota la vidéo ya seleyo ndenge ni nazolinga batu ba mona ke ya za star ba star foxe bota la best Ferre malgré conseil mais batu na bazolinga ba forcer batu ke ye pas za star bon to suki wana to komi na ba vidéo bo continuer ka ko savourer takos assure. Dans le fait, il y a la moussa bande qu'on a bureau qui est tout linga Ferre. Tu utiliser Ferre quand tu la poule aux œufs d'or na biso to linga Ferre. Il faut na mériter ma finga on a mona. Bon, je préfère na finga mananga pas ba golo na ba commentaire. Je m'incline. Mais bateau na yebi. On a mona ba finga nga. Ya mona ko informer bino ba golo bozonga mabete parce que ba avocat nanga bazo rédiger pena plainte moko ya kitoko avec des éléments visuels avec ba vidéo ndenge ba otanga kombo na nga pe ba finga nga yango na lobby ba golo asbo mona nga mabete parce que nga soto kiena bato wana tribunal na web ça va juge atuna bango ba ye ko finga nga pona nini ba la sa vidéo place o nga na fingi Ferre place o nga na trahir Ferre tout au long émission je n'ai fait que mon boulot depuis na bando salon kalana encensé Ferre na kumisi Ferre na lobby bien ya Ferre mais boko sanate na koma na politique nazali sous militant de na la kalate esprit gaulois à 100% té na remis na moi politique j'ai pris le temps de mettre l'eau dans mon vin donc so batuninga question adversaire à Ferre naza sous na temps roni atande na banda roni atakalate parce que je suis en politique. Na yamba magapa ba autorité o ba sepela na tous les deux artistes ba sepela te ba mona nga na okabola bango na zo finga oyo to na lobela o mabe ça ne reflète pas image ya politique. Alors pour na bateau na so ba loba kete a commis déjà na ngambu wana a commis traître na habité traître par rapport à quoi non bo bandela nanu vidéo wana bandeli tisuka bota la partie ndambote après vous allez vous faire une idée. Ok?
je n'aimerais pas ici que Batouba ait trompé Bino. Batouba a fait un aïe. Naïbi qu'il y a quelques proches. Batouba a motivé Bango. Mais tant que Bango, pour les infractions, un jour public, les infractions, voire même passer à la prison. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ah, ça, je vous l'ai dit. Tout le monde est au-dessus de la loi. Et ça, les padres à côté de la bango, les padres à côté de la bango, n'a point où abimisa mbongo. Tout les proches artistes à côté de la bango, n'a point où abimisa mbongo. Pour foutre la bango babima. Mais, na nenya mibeko, bazana mbeba, pour fingi. Ko finga ba fingi les infractions. Babiso ba oyo, tu as tenté ya bitumba, na tenté na ya ko finga na ba tan wana te. So na se sentir lésé, non, qui est na justice. Na porter plainte. Alors na lingité ba gola boya au Congo lo sali boye pona nini, omoni azamoko na biso a défendre les padres. Je n'aimerais pas boya ko pesa na ba conseil na minute wana, na moment wana pendant que na minute bo pesa ba conseil. Pour na lingina yeba oui. Ba finginga oui, na boité, mais pour na raison. Pour la raison que na koti place mususu. C'est faux. Pour la raison que une émission na finga qui fait rigola. Également faux. Ba finga pour quelle raison? Oh ba ebingate Sud-Africain. Where you come from? Dada. 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 I'm from Dada. Speak Congolese. I don't know how to speak Congolese, man, but I get a lot of friends with the Congolese guys. You see? That's why I know you. Those guys, they teach me how to speak that language of you. You like to play your music too much. Comment comprendre qu'ils ont trahi? I know, I see. Because that guy, I was waiting him. He like to play his people and his music too much. Really? Yeah, I was going to play this guy music. And now you're like this guy. Yeah? I saw him now, he's standing here. I said, no, man. That guy. There's a guy watching on. Yeah. Okay, Money. okay. Oh ba ebingate. Oh logo. Ayam Adam Tambogani. Yes, South Africa. Oh, I'm South African. I'm from Dada. Congolais, ebisaka bino olemba te bato bakosaka bino ki bayebi bino te. Naokanga nanga nini foka naokanga osele video. Atimbeli nga ayebi ngai. Well, you everybody people Congolese are like him saying Any Congolese people. Hello, Congolese people. You must respect this guy. This guy is saying nice guys. You can join him. You can respect him 100%. Sharp. bless. Yeah, I know this man. Yeah. I know this guy, man. That guy selling money like to play his music. Hey, sir, man. Ah, what? Congolais.